Ah, Mama Kalunga. Yokutu théâtre bongisa o théâtre super wax ya pamba souvenir au somba na théâtre te. Yona ndeko Karine boza un problème ni. Na ebiete. Yokutu théâtre bongisa o théâtre super wax ya pamba souvenir au somba na théâtre te. Yona ndeko Karine boza un problème ni. Na ebiete. Yo penzo bi Karine mokonzi te. Ah, okamusinga Mama Kalunga. Ozolo ba webi Karine mokonzi te kangu sabate belé pour Karine aza fimo bo asala ka base basala kutu fusion ye ansiluzolo na wa utofinga Karine mokonzi oyebi ete. Sara ke o ba délire. Biloko na mona ke benjire ezaka na kati. En tout cas na boyara po motema yange sukaka. OK. Na olinga na ngate muto azofinga mutu ngana tala e. Donc on a le Karine mokonzi te po awa na tikala komona ete na yat na babia bando sa sope na RTG mais na tikala komona ete tikala po kende plateau na EPT na kenda plateau na ete po na abengsa ngate OK na kenda te OK mais ti bo ba o aofinga nga nazolinga koyoka nazolinga te mais na yoki te na yebite c'est que celle on peut succès te ko finga ngo po nga batu ba benga nga ta mutu bo asali bo donc c'est que batu ba considérer ngo te au monde za so mutali boma bambio libanga so tali bo azali boma ah so bandio bambeli banga bo kompe maboma bimbale oui te Mama Kalunga koloba boete makambo ozoloba oza sir na yango ala bongo OK so moni mutu mo afinga pasteur afinga ba pasteur OK et puis ba pasteur o ba na nguya o ba nyoso ba bike pasteur a solo OK afinga ba musicien o ba na renommé so mutu afinga pasteur afinga mundimi est-ce que mundimi ayoka susi ayoka te ah siko ah Kalunga ozoluka makambu ou bien ndenge bon esika pa fingela ba falinga ya mona te omona pete na mona te ngala na ebike mutu ana za muta benjir mutu afinga ka bato ofinga ba mama si deji mampata neti ba mama si deji ofingi ye kaka nyonso neza mutu azoluka yo lobi alinga sana ngasa base kasi mpona kofinga mpe kalunga na minute oyo aza au top na théâtre omonanga mingi te mais kaka mpona répondre dichesse dichesse pa bengi mwa basoda na ye abi bon boya sikoyo kofinga kalunga mais dichesse sekaka mayele te amayele te pourquoi parce que okotikala kotourne filme mobimba otourne bafilme mobimba kaka nanga bawana banosala bango kata mosusu moko bagage loba boye mais nga so na bando tourne otikala opesanga maloba te mpe ocomprendre te biloko nini osala na kati ya filme voilà yo mpe soko osalisa filme kobengisa ye mpe ajoué mpe role na obengisa te parce que nada aza wana lindo aza wana baremplace ye déjà na théâtre baremplace ye aza te ye so obengisa eza lokwa fo oyebise bon kende otikelanga lettre na ngambo otie lokwa figurant yo penza bando banda théâtre nayebi nalukuti namona bisika bapopula kote ko chrétien yo nayebi pete so namona bon loba yo moko mona mais namoni makambo ozoloba eleki kilo tambala moko te oyebi ye pete namona ye nanu te kasi botalanaka mpe bateatre oyo baninga mosusu basalaka te te nga naza na makasi mingi mutu nga nayebi te otalanga mais mutu nga siko bato nyonso bafingaka na bangaka kotala bango mpo nga natalaka te mpe na bana sikoyo ere azosala biloko ya bongo ya dénigre yo na miso ya ndeko na biso ansiluzolo bozala na relation bien toza bacollègue toi ba collègue kotala siko neti Karine amutu abadélire siko Karine azoclashele yo na miso ya collègue na yo ansiluzolo est-ce que otrouvaki yango normal ke ansi azopekisa te namoni yango te natali yango mpe te namoni te natali te nakoloba ke ngai na bando olingana nga mpe bato batianga kate mpo nga azalaka deja na mobali mwasi moko mobali moko mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon
na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, makambo eza ya konginda. Namoni secret ya Mama Kalunga pe ningo bima. Oui. Faut ezala Mama Kalunga yepe. Yepe sala. Oh blakite. Soko moni Mike la Duchesse alongola ki motute azana raison. Yoka Mama Kalunga. Na baki donc ndenga lobi bongo. Alobi na ba papa masumu. Alobi na ba oh. Président ye moko komone nani? Masumu. Bino te bolobaka kombo landaka. Bolobaka teke ba kombo ebele landaka. Pona ni boko moko pesa bana bino ba kombo ba Bible. Président Masumu ya nyatate. Ah! En tout cas, bino bolinga bo foise histoire bongo boko sakao. Ba mindele, ba bombaka histoire na biso, mais bino makambo esalami sekoyo. Na 19e siècle. Tobenga ongaka 20e siècle. Avant de kota 21e siècle. Papa Masumu, bozo longola e. Papa Masumu, Masumu de Brende. Meka okangama. Ozoka kombango te. Bino bozo soye pete ou beni. Bozo soye mutu moko de tabimengi na théâtre, président théâtre bandakala. Azaki mutu moko ndenga bozo mona. Non. Président Masumu de Brende. Yekuta sasa. Ya sasa kaka oyo kaka ya groupe basala na bango bisika moko te. Na ba oyo basala na babanda sala na bango na la voix d'Isaïe. Misusu ya sasa, misusu basasa e. Mike la Duchesse alobi penza makambo o esprit etindaki. Esprit na e bien sûr. Alobaki kolongola mutu te. Bozolo basusu. Donc na ba papa Ngarofar. Papa Ngarofar. Oya beta épisode moko ya somo na Parisien refoulé. Siko na Parisien refoulé. Basi bazala wana. Dansi kachu ezorenye. Bongo siko Papa Ngarofar. Est-ce que Papa Ngarofar vraiment? Ah, atakutu balobite. Atakutu balobite bazoye ba Papa Ngarofar. Aniata penza koniata. En plus, on a tangi déjà Papa Masumu, Papa Ngarofar, niata koleka bino. Mama Kalunga. Yo penso sa théâtre tina libanda. Donc, dans le biso ki, oya salaka théâtre zaka mususu, oya zaka na libanda théâtre zaka mususu. Menga na mona zalaka moko. Azalaka kaka moko. Mama Kalunga. En plus, ozolo boyebi Karine Mokonzi te. Simanango, okomo lobake, nalingaka bato, natalaka bato bafingaka te, natalaka bato baklashaka te. Simanango, soko moni mutu, azo klashele ba musicien minene, ozolo bela siko nani. Memi keni pa na ebisi yo, ozolo bela nani, mutu oyebite mozolo bela e. Ah, Mama Kalunga, babetaka ikoni karate. Tala, Mama Ngarofar. Non, nana be otu Mama Ngarofar. Tala, Mike la Duchesse makamba lobi hein. Et lobi yo moko lobi, na ye moko na kati. Bien sûr na ye moko na kati. Ngasi na ibisa kibino. Et loko etindi Mike la Duchesse aloba eza esprit na ye. Yango na ye moko pe na kati ache. Ezate ke o po azana problème na babokilo ba nini azoluka bongisa. Non, ezawana te. Na babokilo ba nous apeka na problème. Na mwasni ba nous apeka na problème. Babando bongisa pekaka. Soki yaki penza alobaki po turo penza e mati niveau. Orie bino boluka bo yeba tina nini e mati niveau. Netinga papa robo na yebi tina mati niveau. Tout simplement parce que monde est comme okene na vitesse. Donc soko betika na chombo, bo sololi makamutu na chombo, tango boko kuta na kaka mbala moko bilengi. Mais si on attend papa Masumu,
chombo kutu te. Donc faut boluka bokutana. Siko bokutana musala. Tango bokutana bosa théâtre. Tango siko papa masumu akolinga solola na pembeni. Ayebi déjà fa banga papa Kwedi. Bien sûr papa Kwedi paniata. Siko fa banga papa Kwedi. Faloba ba oloba so ma kwen bondenge nini. Donc masumu fa sala ka innocent. De fa mema modèle mususu. Yango banako zwa temps, yango zo mona peza ko yebana te. Papa Kwedi azaki na moi avantage parce que akotamba na Vespa. Tango na bato wana ba yeba tango akala, bato banako chaka te Vespa, mu de kota ka rapide ba côté oyo bato ba kindeke te. Papa Kwedi asasa ko sasa. Ya sasa so na la voix d'Isaïe. Na basi oya baya. Ba sasa te bato wana. Mama nanga. Bino siko rapidité nde ya chombo. Ndenga na zabwe papa robo na fandia. Na kokozwa phone na minute oyo. Na bengi. Na koze na majaki na Congo. Na so bengi ba chéri ba kombo tu. Azo bude. Moko na zo loba. Ti moko maloba nanga tango ko yoka kwei. Alobi zeta ona ko ya. Nga botango ko ya to kuta na place boy. Donc le quoi to solo le trop nga boto continuer ko solo la to continuer tango to continuer wana majaki akufi siko mko to kutana mwesu na so ane mingi zate mbala moko tolomo ozomona nebi no salaka siko eza bongo ovano na parler WhatsApp ozongi bo WhatsApp tango okutana kaka nda donc Mike la duchesse a concité bokanisa te ke ndengi baby don jalobi tango basalaka musala na liboso munoko efungwami kuna na se susu efungwami alors sima nango akende susu na mobali au contraire kutu baby don chazolo banabino boye tango sina lobi na munoko efungwami ezosenga siko mweloko moko ya pio ekitya mutema siko tango na se efungwami ezosenga nango kutu soyi te mafuta te kaka ko sielu muka bongo yoke lengi soko zo sielu muka mais bino boye ba baby don chate Yangwana vraiment asala bien aboya libala na papa Mike amiyebaki oyazali ponde siko papa Mike ndenga ngako tute makofi ndabima super papa te ndabima super démon soka bima super papa pacha ariashuna ndako mais soka chaki baby doncha super boxer et puis baby doncha azaka na mon côté azana moko te soki tembe botu na tendresse dibinda baby doncha mutu aboya ka libala soko moni mutu aboya libala lokola mida yo mona ngoza black gaibotika Karine Mokonzi na mama Kalunga Gabriel yo moko tumba bon Gabriel kutu ya saline positi de kota makambu pe po créer que Gabriel côté no en tout cas bravo ata utake Mike bravo yo muto pesa ngwe lengi yo muto chango mwa mungu na pilipili eye bien eye kitoko mama Kalunga siko azolinga servir azopona bato ko servir mais ye moko baza na kati azoloba ke vide loin noko abana ye tata mosi abana vide loin na sai basasa ko sakana te ba ina poto susu basasi davas batika basi na zemia boyebi te ke sai azana mwana na poto sai kaka wa sai azana mwana na poto bon na comédienne mususu vide loin pe fo zala tika mwasi na zemia batu kaka na bozomona tango kaka wera memaki bangwawa basasaki en plus muta filma bango lisusu bazo sepela na basi mususu bango ya bana mike eza Papa Rolls soki na kosi botu na Papa Rolls oazana mwasi na mundele balobaka pe lingala Papa Rolls akosaka te soki atie micro ne wana telemisi nzete yekuti mutu abimisa style wana kotelemisa micro soka atelemisi alobaka penza makambo juste atikaka pe bato baloba makambo balingi sai na de loin
baloba makambalingi bana wana basi baloba makambalingi bongo nzembo bayemba botuna bango bazongela koyemba ngo so bakoka lisusu basasa kosasa Mike la Duchesse alobi kaka ya solo soki pe Mike la Duchesse azolobela ngo po yepe azokanisa ba moment oyo soka zalaki mbeye moko asasi kosasa bien sûr azolobaki botika azopia conseil côté kuna nde Mike la Duchesse apesi bino conseil po bokota paradis te na ndimi te apesi kaka conseil po bilengi bozoyoka ezomelise soi est-ce que bokanisa bien tango Mike la Duchesse azotala Baby Donja azotala Naomi Barcelone azotala Coquette azokokete batu bazakokabango ndenge balingi azotala siko mobali na kati ya mibali te Joana azosasa fini te fini manike yo solo ba fini ayebana te fini azokwafe na ndenge akosakana te fini ozomona bitumbe zobima na nganda ya village mpanda eyebani tina ebimi te eyebani pe te soki ebani nini mais fini apanzi bamesa epuis babundisi na 3 judoka oyo babundaka compétition bayebana eske mobali wana asasi kosasa fi oyo mpe bazalaki na grâce temo asasaka ye susu oyo ya théâtre en plus fo ezala kaka ye moto abetisaki ye me azowangana basalaki bagene na bango wana mosu abima libanda judoka wana neti ayebi te kende soki ndenge nini me eyebanaki fi wana moto asalaki yango bongo fo batouche findi lokola alingaka komikitisa te alebakara ebima nyonso wana kaka mpo na bilengi alors Mike la Duchesse ntango akotala bilengi ofindi azoyoka tala bilengi wana eza eloko mosusu Mike la Duchesse ayokaka elengi c'est vrai maintenant madame inekaki mais soki madame alali wi nazokipe bana nalambaki mpo awa na poto batosaka akotosa siko soki mpe mobali aza madame ine aza moto nzoto te apesaka mbala moko na semaine findi kuna kutu abala te azolia 7 fois la semaine 7 jours de la semaine zenga luketu siko zenga luketu anani bino moko bozomona basi yango tala oyo bazalaki na grâce te oyo abimisaki trouble na kati ya village panda tala luketu zenga luketu ntango akosimba Naomi Barcelone ntango akosimba Coquette bongo kita na Baby Donja oyo akosa na ndenge akosakana te oyo aboya libala na ndenge akosakana te bon kote kuna ozalaka na raison po parce ke mokolo kobala makofi yo bando ozwa ayaya Mike la Duchesse nde alobaki na ndenge bien mais soki azobangisa bino ke bokomo kufa mpona wana ya kobangisa wana ayokeli bino jaloux bokontinue bilenge eloko na bisa bino bokontinue bilengi eza bilengi epekisami na bible c'est vrai mais Mike la Duchesse akokoyeba ndenge nini ke bozokufa mpo nango bato bazokufa na bango oyo bakufi mingi sikoyo awa na gouvernement bakufi mpo na nini mpo bango na bango baosangisa nzoto bon non déjà kosangisa nzoto basangisaka partout mais na ndimi te yango wana moto ezoboma bato wana Mike la Duchesse asali yango mpo na jalousie azoregrete bilengi bozoyoka 1.3 eza bongo est-ce que ntango gaye makambo eza vraiment somo namona sukisa na ngai awa Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à ma Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta boss de boss ya ni amenda. Donc on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.